regretter quand les artistes et musiciens, par exemple, on a bolingo, tu me trouves vraiment présent ben na Kinshasa oyo. Mais tout le monde peut suivre ça quitté. Il y a Kotanga. Ben a sali presque 2 semaines na 3 jours. Ben a sali 2 semaines na 3 jours. Yo vous année ba mise bon ba yokota papa Ben Yamabo. Na mona mkwali bosoka verki sayaka et puis l'équipe des jours na moni nyo kalongo na bande ko mususu ba na oya sokoda ba yokota parwa na mona mutu moko te. Moi je dis message ni ko pesa na ba artiste congolais muninga beli ba kotala muninga te un message de artiste oyo mo lekela bato en tout cas. Bon, eza nzela biso surtout eza likamba bolingo kaka. Soki muto bolingo babotama nango ba force kango te. Eza nzela oya ponaki nzela ya kozala musicien azaki pe na baninga na ye. Linga ele kamalamu pe tango zomona pe baninga na ye baza ko assister linga pe le kamalamu ikosola kape na libota. Mais ça lika pasi ke to moni ata mutu moko te malgré chaka azopesa banonce to moni mutu moko te wa ko assister obeya ko rendre visite te na ndenge akufi. Bon, mutu na mutu azala moko na ye to koki koloba pe ya mingi te to pesika merci na Nzambe. Fo bazala na bolingo. Bazala na bolingo, bazala na boyokani te moninga tanga za na tanga pasi fo komona kotala na moninga. Komona na pe pesa pe nzoto makasi, ya msu maladi pe mzali na kolembe ko pesa pe moninga courage. Mais bazala na bolingo te. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona bassoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Stemai. Oui, bande comme ça Afrique Info vraiment tout ça na hôpital mama yemo. Ndemo moni biso akata mutuka bon vraiment za mingi biso batese congolais na leki mingi na ba télévision na leki mingi koloba muninga zo bela muninga na passe mais banda Ben Yamabo abeliti akufile aucun artiste utala Ben Yamabo. Je crois que tu boy kozwa je bouquet zela vous mon maman Judith c'est là maman Judith boze obaloka vraiment que amuli mabasa vraiment bozomona Sandra Bumba vraiment zomona que impression kondombasi vraiment bomona wana bato bazaki na on est wana maman Judith mbote hein mon ça passe quand même papa belini Abelaki diabète, sucre ezali komata. Tant toye toyaki na salle d'urgence, bamoni bakoki te parce que ezali kokita te batindi biso na réanimation. Na ndenge pe liwa Nzambe permettre na moko alelo atiki biso. Nzambe azwa lokumu. Ma Judith toboyi te ko loba biso baka mingi. Ben akoti mokoloni na mama ye mwa. Ben a sali presque 2 semaines na 3 jours. Ben a sali 2 semaines à 3 jours. Bon,
ezaka mokili eza na ba réalité nango. Réalité lobi réalité bo ba musicien ne ba combien wa parce que de beau voilà maman j'ai dit ça mon acteur souvenir yo bo zana ba musicien bon ba yokota papa Ben Yamabo. Na mona mo kwaliboso ka Verkis ayaka et puis l'équipe des jours na moni nyoka longo na bandeko mususu ba na oya Sokoda ba yokota parwa na mona mutu moko te. Bon chaque azali ya chaque jour azape ko assister biso azoyebisa biso ka ke batu bakoya mais en réalité tout le monde peut mototer nandenge pe nzambe azwi eza nzela biso nyonso tu. Akufi na Ernest. Akufi lelo na ba 10h hein. Ba 11h, akufi lelo na ba 11h. Moi j'ai dit message ni ko pesa na ba artiste congolais muninga beli ba kotala muninga te un message de ba artiste oyo molekela ba en tout cas. Bon, eza nzela biso nyonso tu, eza likamba bolingo kaka. Soki muto bolingo babota nango ba força kango te. Eza nzela oya ponaki nzela ya kozala musicien azaki pe na baninga na ye. Elinga ele kamalamu pe tango zomona pe baninga na ye baza ko assister elinga pe le kamalamu ikosola ka pe na libota. Mais esalika pasi ke tomoni ata mutu moko te malgré chaka azopesa banonce tomoni mutu moko te wa e ko assister obeya ko rendre visite te na ndenge akufi. Bon, mutu na mutu azala moko na ye tokoki koloba pe ya mingi te topesika merci na Nzambe. Dominique a mosaka na Londres tant ebisaka bino bondimaka te bozomona toza sous moi c'est Papa Ben vraiment que bomona que comment ba artiste bazali méchant un miracle na Bové Brice Anani vraiment que au monde oyo moi c'est Papa Ben bazala que les membres de maman comment on Kevin. Maman Kevin au fan de Papa Ben abeleki nini vraiment. On a un problème à sucre hein. Un problème à sucre à ça qui crise. Ça qui crise tu es dans l'hôpital batalier c'est qui matin na 600 ba meki ko bundana na ndenge nyonso tu. Ndenge nyonso malgré tout regretter quand les artistes et musiciens baza pe na bolingo te muto kwa vraiment présent Ben na Kinshasa oyo. Mais tout le monde peut na suivre za kité ya kotanga. Le quoi muto mo za konite. Mais eza liwa eza nzela mutu nyonso tu. Maman Kevin, limbisa muke. Yo fandi obwaki mukoni na mama mukoni. Ah tout ça li awa 2 semaines à 3 jours. Ata musicien moko te. Ah tout mona ka Nyoka Longo. Na kada Sokoda. Na kada Sokoda oui, ka Nyoka Longo. Na papa Verkis mbala moko même toi assista biso mingi papa Chaka. Chaque fois tous ala naye. Maman Kevin, vraiment oyo community ko loka message ni au pesa na bandeko ya Ben Yamabo batikali. Bon, faut baza na bolingo. Baza na bolingo, baza na boyokani te moninga tanga za na tanga pasi faut komona kotala na moninga. Komona na pe pesa penzo to makasi, même sous malade pe mzali na kolembe ko pesa pe moninga courage. Mais baza na bolingo te. Ka musicien baza na bolingo te. Sikola matanga ba na bango hein. Bon, matanga ba peksa mutu te hein. En tout cas, vraiment, bana Afrique Info, Frank Stemai, en tout cas, vraiment, ne wo moninga wa, mission noka, tout ça, la cas de ya, vraiment, dans Papa Makapé, c'est un grand artiste musicien, il y a pas tant il y a pas ça éprouvé, le temps on a tout ça démarche, maman la cour, moi c'est Papa Makapé, Koufaki, oh moi là, il y a Papa Makapé. Bonjour papa. Bonjour. Maman Koufika. Maman Koufi dimanche le 1er décembre, dimanche na ba 1h. Tu sais soutien ba ninga na ye Papa Makapé bazomona. Bon jusque là peut-être le les gens nous a début mais mututé à part ba membre de la famille bazoya kawana. En tout cas, tu vois que le bise mingi bandeng mo biso vraiment que nzambe merci que soki na zongima moi vélo te bandeko na zo sambwa. En tout cas mukolo oyo ngana ndenge mari pour la baka mukolo na ko zalate na ko sala musala vraiment za mingi que base congolais moninga belia wa vraiment que Sandra Bumba na ebisa yo mishonoka et puis kondomba si amuli mabasa domike mo musaka na Londres ata mise moko te ota moninga na biso vraiment za mawa mingi vraiment que zo compter awa na ketika na ketika mwana papa Makapé apela tiki ba mo za Ben Yamabo pour te côté batanga biso en tout cas merci. Oui, bande de Afrique Info vraiment tout ça na hôpital mama yemo ndenge moni biso akata mutuka bon vraiment za mingi biso batese congolais na leki mingi na ba télévision
na leki mingi koloba muninga zo bela muninga na passe mais banda Ben ya Mabo abeli ti akufi lelo aucun artiste akutala Ben ya Mabo. Je crois que tu boy kozwa je bouquet zela vous mon maman Judith zela maman Judith boze obaloka vraiment que amuli mabasa vraiment bozo mona Sandra Bumba vraiment zo mona que impression kondombasi vraiment au mona wana bato bazaki na on wana maman Judith mbote hein mon ça passe quand même papa Belini abelaki diabète sucre ezali komata tant toye toyaki na salle d'urgence bamoni bakoki te parce que ezali kokita te batindi biso na réanimation na ndenge mpe liwa nzambe apermettre na mokolo lelo atiki biso nzambe azwa lokumu. Maman Judith toboyi te koloba biso baka mingi Ben akoti mokolo nini na mama ye mwa Ben asali presque 2 semaines na 3 jours hein. Ben asali 2 semaines na 3 jours bon ezaka mokili eza na baréalité nango réalité olobi réalité bo bamusicien bakomi awa parce que toboyi te voilà Maman Judith amonaki ntango mosusu nini yo bozala na ye bamusicien mona baye kotala papa Ben ya Mabo namona mokolo liboso ka Verkis ayaka et puis eleki 2 jours namoni Nio Kalongo na bandeko mosusu oya Sokoda baye kotala par wana namona ye motu moko te bon chaque azali koya chaque jour aza mpe koassiste biso azoyebisa biso kaka ke bato bakoya mais en réalité tomoni mpe moto te na ndenge mpe nzambe azwi ye eza nzela biso nyonso tu akufi na heure nini akufi lelo na ba 10 heures ba 11 heures akufi lelo na ba 11 heures. Maman Judith message nini kopesa na baartiste congolais moninga beli bakotala moninga te un message na baartiste oyo molekela bato en tout cas bon eza nzela biso nyonso tu eza likambo ya bolingo kaka soki moto ya bolingo babotama nango baforsaka yango te eza nzela oyo aponaki nzela ya kozala musicien azalaki mpe na baninga na ye elingai eleka malamu mpe ntango ozomona mpe baninga na ye baza koasiste ye elingai mpe eleka malamu ekosolaka mpe na libota mais esalika pasi ke tomoni ata mutu moko te malgré chaka azopesa banonce tomoni mutu moko te oyo aye koasiste ye obeya korendre ye visite te na ndenge akufi bon moto na moto aza na mokolo na ye tokoki koloba mpe ya mingi te topesika merci na nzambe. Dominique aba mosaka na Londres ntango ebisaka bino bondimaka te bozomona toza susu mwasi papa Ben vraiment ke bomona ke comment baartiste bazali méchant Mirakembi na Bové Brice Anani vraiment que omoni oyo mwasi papa Ben bazalaki na mambo te mama comment nani Kevin mama Kevin yo fana papa Ben abeleki nini vraiment on a un problème à sucre hein. Un problème à sucre à ça qui crise tu es dans l'hôpital batalier ezalaki matin na 600 bameki kobundana na ndenge nyonso tu na ndenge nyonso malgré tout regretter kaka na baartiste musicien baza mpe na bolingo te moto kwa vraiment présent Ben na Kinshasa oyo mais tomoni mpe na suivi ezalaki te ya kotanga lokwa moto moko aza koni te mais eza liwa eza nzela moto nyonso tu. Mama Kevin limbisa moke yo ofandi obwaki mokolo nini na mama mokolo nini tosali awa 2 semaines na 3 jours ata musicien moko te tomoni kaka Nio Kalongo na cadre ya Sokoda na cadre ya Sokoda oui ka Nio Kalongo na papa Verkis mbala moko mais moto asista biso mingi papa chaque fois tozala naye. Mama Kevin vraiment oyo community ko loka message ni opesa na bandeko ya Ben ya Mabo batikali bon fo bazala na bolingo bazala na boyokani te moninga ntango aza na ntango pasi fe komona kotala na moninga komona na mpe epesaka mpe nzoto makasi ya mosusu maladi mpe mozali na kolembe kopesa mpe moninga courage mais baza na bolingo te bamusicien baza na bolingo te sikoyo matanga baye na bango hein bon matanga bapekisaka motu te hein. En tout cas, vraiment, bana Afrique Info, Frank Stemai, en tout cas, vraiment, ne wo moninga wa, mission noka, tout ça, la cas de ya, vraiment, dans Papa Makapé, c'est un grand artiste musicien, il y a Papa Tandou, il y a pas éprouvé, le temps on a tout ça démarche, maman a coupé, moi c'est Papa Makapé, Koufaki, oh moi il y a Papa Makapé. Bonjour papa. Bonjour. Maman Koufika. Maman Koufi dimanche le 1er
décembre zaki dimanche na ba 1h tisiko soutenir baninga na ye papa makapi bazomwana. Bon, jusque là peut-être le rôle les gens nous a début mais mutute à part ça ba membre ya famille bazoya kawana. En tout cas, beaucoup de personnes qui m'ont dit vraiment que nous avons merci que ceux qui nous ont moi vélo te bande que nous sommes en tout cas mukolo o ngana ko ndenge mari pour le baka mukolo na ko zalate na ko sa musala we vraiment za mingi que basi congolais moninga belia wa vraiment que Sandra Bumba na ebisa yo mishonoka et puis ko ndomba si amuli mabasa domike mo musaka na Londres ata mise mo côté ata moninga na biso vraiment za mawa mingi vraiment que zo compter awa na ketika na ketika mwana papa makapi apela tiki baba moza bende mabo pour to côté batanga biso en tout cas merci. tosepela ndamu. ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai ekoninyongezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole elekoniesanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakanga makataka na sokola kabilamba yakanga makaka yo moko vraiment solution de Jésus amati solution yango Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire d'un autre côté faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazongaka mwana. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info et Afrique Bimaka, Info et Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura